Yeba bato basaka ba débat na bandaku. Soka yebi musicien sili mais yo journaliste ozo yebi sa zali. Otia pe na bulu yeke. Ngana yebi asili mais journaliste azo yebi sa za succès. Matutu ba vandaki wana. Elongi yangana yo bande komona Popol, Marc Tabu, Vena biso adi, Londolé, na ser na biso Laura Tendance. Mais elongi avie quadre bande komona 4 fali. Bato fali apesa ka émission bango moko na Congo, balegi 5T. Tant azo pesa, azo tala ki international nete pour respect na ba journaliste nyonso, mais na Congo on dirait nanu ba journaliste international na habité so balegi ata 3. Omoni Vena biso quadra. Soka kutanaki fara nanga na émission bongo. Via linga comprendre que na zambunda po bakolo babi. Mo pasula. Yo kanisi tango sa ke émission na fali bato batalaka yo bukasi batalaka Popol na miso yo zota lele na Congo omoni bilonge vandaki wana jamais ko mériter ba réaction ya Kofi ya bongo ba réaction ya bongo eza fali yerambo na makanisi na ya kanisa lokwa banzele yango moni à chaque fois soka vandi alobaka za père mais abosana te ménopause pas mwana mobali ezalaka te ata comme na 80 ans akobotisa mwasi asala fali nanu mususu fali ipupa aye ko sauver fali soko raté na musicien splendeur otuninga na silisa aye ko sauver so raté na université o raté na église o raté na entourage oyo zongo na université warrior lelo soki artiste moko jeune artiste azo souffrir azana femme na ye na limite azanga ko fortifier ye na kombo ya Nana Ketchup nini na limite azanga ko fortifier na kombo ya Nana Ketchup nini yango ele biso Espagnol po akoyebi sa femme na ye fali abandaka bongo te talanga ta na liso Nana Ketchup atalaka ezate ke musala na ye o azobina olo futelango okomi kolukelo mususu po futela mutu. Donc azotala danseuse ndenge azobina na podium ya azokasa kobina ya podium na ya mbeto ezaka pareil. Même na société ozoke esala soza célibataire ba exige nanu eloka liboso nini faut bala po koma sérieux responsable ezaka ate mutu abali mais po koma responsable pro max certifié monétisé il faut aller en couple. Même mère na biso Nana Ketchup azape aigle asa aigle. On comprend? So moni difficulté aux autres morale que ce qui lelo mère na biso nana pas oseka to zonga na nusima est-ce que bana eko seka nenga zo seka lelo poko seka pe mataka ba dimension ko seka na yo eza ko seka falite yo ko seka mosekita musupozi 2000 to 10000 balles et tomber bozo seka ntela moko na fali mais fali azo seka ta musu ya 4 millions. Mais binono so bozo se il faut bangi so niaki ya succès au fali azanango batu nyonso baza entourage ne basimbaka lisango te mais bayeba na Afrique koleka na ba chanteuse mususu o basimbaka lisango c'est pas facile okota na université ya fali soko ye okima omoni fali attitude na e mobimbeze école ba congolais ce que la qui s'est respecté a manqué au respect yango fali donc ayaka pendana nan respect na ya sali yango marque musique na biso ezo beba po journaliste ko ya ma musicien ozo ko yebise teke ozaki na pouvoir na audace ya koyebise mikolo za succès mais soit sili ozo ko yebise te na kutani na question ngai journaliste artiste azota lisanga ke maman na biso si aza star taza plus que star na okena un artiste na ba définition star ezana ni fallait aza bible deva Kofi Olomide était comme un ango moins cher mais simbi mokili. Bonjour. Dans ma vie, les Highlanders, j'en ai connu. Je suis un garçon qui autrefois évoluait auprès d'un Highlander.
Il n'a pas encore pris sa retraite. Il est là. Il vit. Moins du moins, je pense qu'il a légué un héritage à travers les Congos. Puisqu'il est immortel, aujourd'hui en face de moi, je retrouve un autre immortel. Parce que ces garçons, à travers ce qu'il arrive à communiquer, on sent que ces mots n'ont pas de limite. Il a justement de paroles où je décris qui vivront au-delà des âges, au fait. Il s'agit donc de Splendeur Mbongo, un Highlander. Les Highlanders, j'en ai connu. Joka Kabengele est un Highlander. Mais voilà qu'aujourd'hui, en face de moi, il y a un jeune monsieur qui arrive à déchiffrer ce qui vient de l'ordinaire. Et je crois que c'est avec lui qu'on va partager ce grand moment de face à Jet Li. Il s'agit donc de Splendeur Mbongo. Bonjour Splendeur. Bonjour Jet Li. Ça va? D'accord, c'est JCR Soumani. En forme? Chroniqueur du moment. En forme? Toujours en forme. Encore et toujours. Splendeur Mbongo. Vous savez, je dirais que je vous admire. Hein. J'ai vraiment... mon cœur vous considère au fait. Merci. Je vous considère pourquoi? Parce que vous allez au-delà des limites. Vous allez au-delà des limites. Vous avez une imagination qui dépasse mon entendement en fait. Hein. À toutes les fois où je vous écoute parler, je suis émerveillé et puis j'apprends. Il faudrait que je les reconnaisse. Pourquoi? Parce que vous êtes fait pour cela, je dirais. Un grand merci. Donc voilà. Bonjour encore une fois de plus. Splendeur Mbongo, merci d'être là aujourd'hui parce que vous êtes aussi un homme occupé, mais vous avez quand même répondu à notre invitation et on en est fiers. Merci. Jet Li. Kimi Ali. Tozali. Tozali. Encore et toujours. Kimi Ali. Les snipers de Fali Ipupa. Kozala Warrior eza université. Tout ce qui est battu suspense. Kozala Warrior eza université. Eza université. Tout à fait. Maloba Souka o loba inangane émission Taïkoleka. J'étais vraiment troublé na mekyo kanisa mais chance yo moko mukolo maloba ozalia wa Kozala Warrior eza université. Et lobinini. Eza tout à fait sans microbes, sans dispute. So lingo yana dispute. Ba branche on a zo fongola sikoyo. Il faut l'uzala na ba argument solide. Omoni Fali. Attitude na mobimbeze école. Yo bandaka aboyo mona mba moyo komi makambo awo. Attitude da mutu mobimbeze la école. Oui. Nazo yoka yo. Omoni Fali. Alaka éducateur ya masité ka il faut simba lisango, il faut batba yo ka banzembo na e. Pour ba via bato échanger. Te. Attitude na e morope. Pour toi na ba artiste, o muta ko préféra yo kaka banzembo na e, mais comportement na e asepela na ngote baza oyebi. Ah. Splendide. Na lobby hein. Oh, public ezela pas artiste ezara lisango wana te. Non non non. Comme ils sont na ba comportement. Nyonso yango na lobby ko za la Warrior eza université. Place onde naza. Ngana yo nde to pemi boy. Toi na famille. Nazolanda yo. Wape na madame. Nazolanda yo Splendeur Mbongo. Siko ndenga no to vanda ka so totali Fali. As exemple à suivre. Na ba couple na biso oui ou non. Loba ba Warrior ba ota. Depuis à la kisa biso maman na biso nana ketchup. Conduite wana na ba mamo ba ota la biso. Yo kasi ba osepela nango te. Azaka conduite wana na ba mamo ba ota la biso. Ta ba mama ti ba mona papa ope ba ti ba mona ga Falina ba fana ba mama ba sepela na conduite wana. Ba sepela na couple wana. Et puis fallait abattre la ngoti lelo. As exemple à suivre na ba couple. Ah, pour fallait abattre la yango. Ti lelo. Azala na maman na biso na temps difficile. Na croix azala na e. Lelo azane ti na rose. Tout le monde a te longue changé. Et c'est exemple à suivre te. Parce que ceux qui posent un artiste musu so préféraka. Au moni lobby à l'accès bino Z
lobi kuna yo laksabino X aye ko kende lisusu na ba côté moko akoki ko simba table laksibino ango esa aza exemple à suivre au préféré yo kaka banze moné to olanda na makamna ye yo banda kana ba masque boye simoko mofungwa ma olelo artiste moko la kisaki Z la kisi X simaki ko simba ti côté ko simba ti est-ce que wana olo bani ba artiste mususu ba tikali ba artiste mais baza ba école te c'est Fally Ipupa nda sali école sali université yango moni lo ba warrior ezaka ya kombote ezaka kate po ba artiste mususu baza po eloko nyonso to mona ngo physiquement to zo ngo dans le monde visible to ramena ngo na monde physique de lo songo ya na ba spiritualité lisusu yango nazoloba po Fally apesa ba fan na ye ba kombo wana warrior a pensa kango spirituellement physiquement to koma komona ngo on comprend donc lelo soki artiste moko jeune artiste azo souffrir azana femme na ye na limite azanga ko fortifier ye na kombo ya Nana Ketchup nini na limite azanga ko fortifier na kombo ya Nana Ketchup nini ngo ele biso Espagne po akoyebisa femme na ye Fally abandaka bongo te talanga ta na liso Nana Ketchup atalaka Fally olobi nini talanga ta na liso Nana Ketchup atalaka Fally pas facile yango monike Fally ayembaka te po ayemba aloba bamituka etelema pe ya bato mbongo seri wana balekaka Fally ma boya mibali ya mbongo apona na Fally a comprendre que biso to yaki okuta mbongo to kosala to kozwa mbongo lelo Fally akoma mvwandu te akoma saoudien te so makambona na université lingolo kasi université mobimba yango wana donc zo lingolo ba ke Fally as exemple à suivre na ba couple na société mais kana ba couple watu musupe bana mais couple société non couple société même na société zo ke sala soza célibataire ba exigeant nanu eloko liboso nini faut bala pour koma sérieux responsable ezaka ate muto abali mais pour koma responsable pro max certifié monétisé il faut aller en couple splendeur mbongo on comprend yango tozo mona Fally as exemple à suivre banda to banda kotala e to mona ete azwa ba danseuse na orchestre komisi bango bilanga na ye olobi nini azwa ba danseuse na ye orchestre komisi bango bilanga na ye yo mwa ba danseuse ngo ça ko passer na lobia émission to ko leko ba leader mususu ka ba danseuse ba pesu ba danseuse olobi to décortiquer nazo yoka yo on comprend ataka bato baye na misala à l'aise ezate ke musala na ye oazobina olo futela ngo okomi kolukelo mususu po futela mutu nini okomi kolukelo mususu po futela mutu baluka pe biloko ko futela bato à part kobina donc azotala danseuse ndenge azobina na podium ya azokasa kobina ya podium na ya mbeto ezaka pareil splendeur okomi ti kobimisa ba mbeto na émission yango nazoloba tout ça direct un peu de pudeur s'il vous plaît oui yango nazoloba akasa kobina ya podium na ya mbeto eza pareil yango mona ola pesa mutu mbongo na ye ya mabina azoluka so eloko mususu est-ce que tant to loba exemple à suivre ce que pas facile okota na université ya Fally soko ye okima pona nini okima puisque yo moko lobi Fally pour passer exemple pas facile les sous kokota na université okokima pona nini soko intégrer université Fally ba condition nango okokima ba condition okimi so na bien énumérer no be ba condition ngona to mekana pe ko évaluer si réellement mon soka ye to yeba ki kala so za musicien faut en abasi ebele mais na université Fally za bongote ah bon Fally alaksaka batu bina yemba salaba œuvre ozwa mbongo na musique to yebaka kala il faut matolo ezala ebele koleka misala lelo Fally azaka na coin na ye ba contre ye la ye soko sepelo kabela ya osenga ote yo moko na volonté ozomona ba œuvre azosala ba exploit otandi loboko na yo pesi Fally pas facile na makama musique ezaki loko étrange
fali aye a Tchango. Siko tango lobi fali aye a Tchango. Ya loko zolingo lo bananga Jet Li kobanda wendo kino lelo muto ayeko changer tamboli ya ba musicien ndenge musique ezaka ko tambola eza fali. C'est fali. Parce que na yoki lobi ya ba musicien koyoka yo koloba. C'est fali ipupa. Oh. Azo sa le fort na jeunesse a lelo. Mukola kotali sa zolo na elikolo. Toyoka ba sorte. Ba papa na biso mabele lisi ndenge pe basalaki. Olobi nini? Ba papa na biso mabele lisi nde basalaki. Asalaki ni mabele lisi ba Paix à son âme, excusez, mémoire heureuse mémoire oui. À toi mabele lisi. Muto pemi na kimia. Apemi na kimia toujours fogola kapa. Te nazo yoka yo na lobi pete ko lobi mabe moko quelque. Falatiki la biso. Webi ka ba barato tika ba oui. Falatiki la biso nombre ba œuvre na matoi o batu ba yebi. Ezalande na dimension ya bana. Olobi nini? Nombre ya ba œuvre na matoi o batu ba yebi. Fallait ça la likolo ya dimension ya bana. Limbola nanu splendeur. Bana baleke bele koleka ba œuvre o batu ba yebi na matoi. Ya papa na biso mabele lisi. Sko lelo fallait azana ba œuvre koleka na bano abota na famille. Olobi nini? Fallait azana ba œuvre batu ba yebi koleka na bano abota na famille. Chose grave batu ba yebi nombre bana nyonso ya fali. Na ilongi. Et puis esuki wana te tala université ndenge nazo kende fallait za banzembo ebele o batu ba yebi na matoi koleka nombre bana boti. Na ndimite ba œuvre fali eza mukie par rapport ya bana ya boti te. Yoka kote na kende na université fali tangu fali azobota bana na ye. Aza pena mama na biso na ketchup. Ozomona ezokende ko fongola batu bazala inspiré soki ba moni fi moko na nzela zo lekana mutu koma kokoma na curiosité alobe longue kokana na ketchup akoma star. Fali azokomisa batu star na mutu akokanika na mwasi na ye bakomotia pe na ba page. Mutu akokani na Marco 6 akotelema boye babisuzi ya Marco 6 star. Tomona na biso ba succès mais ya fali moso na vandi lekela kanga. Ngabi loko na mona kande zalaka oyo. Na bien splendeur kozaka mutu moko boita futa ko po inisa fali na mitema ba leader congolais. Teza ko inisa teza vérité. Non, pourquoi je dis ça? Parce que yo biloko inisa. Est-ce que yo tu penses que ba ko sepela na fali? Soki ba sepeli tamie, so ba sepeli te ngana focus na makambo ngana lobaka. C'est tout. Mutazo za l'inspirer na ba œuvre ya fali azoko m'a inspiré na bateau fali azo sala na famille na ye. Elo odi ngo elo bisobongo. Kasi po nazo monat nazo loba makam na mona na ba page yo moni fi moko ta ko kaina mama na biso na ketchup a komi star. Na université fali soki jeune artiste azo bunda aye oya kopia ka fali okomona pour la première fois na ba bureau apesi mutu kombo Koko Dilaso. Ba Koko Dilaso pe baza. Ba opera babima. Bo pera babima. So komono ka Koko ba bengo pera. Obinini? So komono ka Koko ba bengo pera. Do so komono ka Edi? So komono ka Edi ba bengo badiata. On comprend na université ta on a lo ba école université zakana na batumi balete mais batu ebele. Yango zo mona na lo ba kozala warrior eza université po batik e abatu belo zo mona ke ba benge aza fanya mutu entel mais batik na yo zo mona o warrior. On comprend les places nazo simba. Nazo yoka yo. Il faut bangi sonia qui a succès au fali azanango. Batu nyonso baza entourage ne basimba lisango te mais baeba ina Afrique koleka na ba chanteuse mususu o basimba lisango neti nani yango bango baleki yo petika falinda za star comme suna entourage allo bien omoni neti so zui ndeko na biso Popol Mopasula yo mona déjà fali soka lobi ba journaliste ya Congo ba yambaye omoni nda sangisa bango liboke tale émission moko yamba batutu na ndaku na ye asangisa ba journal asangisa bino liboke apesi bino mbamo émission. Pourquoi? Ba Congolais soko la qui s'est respecté a manqué au respect. Yango fali donc ayaka pendana nan respect na ya sali yango marque. Obanga. Obinini? Ayaka na respect na ya sali yango marque a kiti c'est le ba ke fali, ça c'est fali.
Achango batu na mutu eza fali. Abangisa batu. Fali abangisa ka batu. Donc, à imposer respect vis-à-vis du public. Voilà. Sikoyo, na air, ya ndeko na biso popol mopasula, ape sara ye moko. Bato fali ape sara émission bango moko na Congo, balegi 5T. Ape sara ser na biso Nana Boduga, ape sara Marius, abanda ki pe kope sa ve na biso Nati, ape sara na mopasula. Tant azo pesa, azo tala ki international nete, pour respect na ba journaliste nyonso, mais na Congo, on dirait nanu ba journaliste international na habité so ba les gars à 3. Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc tu peux les caranabe émission na ngabo na ba ko mo boy sous-estime ka mutu na yo. Omoni lelo musique na biso zo beba po journaliste ko ya ma musicien. Ozo ko yebi c'était ozaki na pouvoir na audace ya koyebi so mikolo za succès mais soit sili ozo ko yebi c'était. Olobi nini? Soki asili oyambi ozo ko yebi c'était na ndaku oyebi saka batu no mais jo na yamba lelo asili mais na te vozo ko yebi c'était faut musique échanger. Moto bande ko yebi sa na succès soit va na plateau no asili yebi sa asili. Posa journaliste et investigation boza bato babenga bino 4e pouvoir. Yeba bato basaka ba débat na bandaku. Soka yebi musicien sili mais yo journaliste ozo yebi sa zali. O tiepe na bulu yeke. Nini? Ozo tiepe na bulu yeke. Azo comprendre te misu nezo mona bafle na nzota musicien o ezaka soute. Azo beta ba concert ngana yebi asili mais journaliste azo yebi sa za succès. Musala ya ba journaliste za nini? Sikoyo, est-ce que fali tant wa pesaka ye ba émission azomona teke na besengande balondo aza maître azaka pembeni ya fali ayeba na Afrique koleka Sindi Leker. Ah, Splendeur Mbongo makamni nozolo. Est-ce que ekoki ko bangisa yo ko yamba moto alakisa biso mama si besengande leki Sindi Leker na koyeba en Afrique Jassim Masimba lisango te na lobia ba concert nyonso fali abetaka na Afrique besenganda zaka na sima tango akenda komona te balukaki bakangana première fois na lobi succès bat basala ba succès na Congo soki artiste atie lokolo na pays ba okangaka ba photo na artiste mais lelo nga na komoka mwana Vesule star ga ekobi kolekelaga na Vesula zo kita Soule vient na biso bazo kangane ba photo po mutala sana kangana na Soule bino bozo tala ngoka bozo mona ngo pamba olobi nini bino bozo tala bozo mona ngo pamba eliko la succès leki makase zo sopana succès fali etondi na poubelle ba succès ekomi kokweya yango zo mona zo swana ngo mutu nyaso aza pembene zuye zo lata na biso. Vous comprenez? Combien de personnes oyo, même les journalistes au Nyon Solelo, na bateau basali ba page grâce à Fali non? Nazo yoka yo Splendeur Mbongo. Vous comprenez? Déjà comme on a bongo papa, tous à la bateau. Na lelo, fallait appeler sa émission. Mututu oyo yamba. O bangete? Obinini mututu oyo yamba ko bangete oko respecter moko bangete olobi bongo pona nani ah na lelo fallait pesa ko émission mpona oyo yamba mo pasula yo kanisi tango asaka émission na fali bato batalaka yo kasi batalaka popol na miso yo zota lele na Congo bazo comprendre ta esa nani yambi fali boy ami star international. Tango ça une émission à chaque fois bakokyo bengo pe international. Vous comprenez? Omoni vena biso quadra. Soka kutanaki fara nanga na émission bongo. Via linga comprendre que na zambunda po bakolo babina. Olobi nini? Via linga comprendre na zambunda po bakolo babina. Na linga kina beta bakolo babini. Po kotala émission wana ezanga ki mbonda bakolo babina yango moni ba retomber nango tout le monde aza d'accord te. Kofi Olomide aza légende tango asali émission Jara Bongo fallait batu nyonso ba vanda calme ba monango normal mais pourquoi ba monango normal
na batu o ba yamba ki paye pourquoi ba eko sala ba émission réponse est claire na même na lelo na émission na lobate na yoka Splendeur Mbongo pona bi ko landa ki nyoso eleki na kutani na question ngai journaliste artiste azotalisa nga ke mama na biso si aza star taza plus que star na okena na artiste na loba définition star eza na nini po muta ya kokoma na plus que star ezoleka kaka siko ozolingo loba nini ke ba popol mo pasula bazalaki kidiba to bazangaki mayele eza ko kitisa fali olobi nini eza ko kitisa fali elo nyango zolobi sobongo eza ko kitisa fali bango moto bazolo yem tazolo ba azuma kamwana nyoso akutani nango po bazako mona nde fali na kati na ye baloba ba moto azana nzambe na kati abanga ndoki te olobi nini moto azana nzambe na kati abanga ndoki te Splendeur Mbongo uta wapi no yoko ozaka na fali okobanga neti nani na lelo nani akoki ko intimider yo pozaka na fali azate siko d'après yo yo monaki à travers sortie médiatique wana qu'est-ce qui a fait que corporation ya ba journaliste wana bazala anéanti bongo vis-à-vis ya Koffi Olomide batutu bavandaki wana elongi yanga na yo bande komona popol Marc Tabu vena biso adi londole na ser na biso Laura Tendance mais elongi avie quadre bande komona 4 fali eza komona nini 4 fali elongi avie quadre eza komona 4 fali 4 fali Splendeur Mbongo ba réaction ya vie quadre loba ezo mérité te bilongi wana nini omoni bilongi vandaki wana jamais ko mérité ba réaction ya Koffi ya bongo ba réaction ya bongo eza fali bango baza na pouvoir nini po Koffi asala ba réaction ya bongo na ndenge to yebeli Koffi légende banda miziki batutu bana mike yo ndimi vie quadra ko sa ba réaction ya bongo non donc azako mona nde fali wana et puis tango azoloba tout le monde doit comprendre que vieux quadre azande na problème yafa siko na tuni ya Splendeur bino boza batu pe bobani musique kala Koffi Olomide akoma antenne fali ou bien omoni mutasala mbongo alukela mokili makambo nzambe pa ye ba sikso apesa fali alukela muto alaksa biso fali ngambo mami nyango zolo biso wana za quand même papa na ye ya musique alukela muto alaksa biso fali ngambo comportement vena biso quadra et changea depuis fali a comment na succès donc zolingolo banini ke Koffi Olomide la quartier fali depuis longwa quartier latin Splendeur Mbongo na tunyo lisusu zolingolo ba ke Koffi Olomide a jalousaka fali andimaka te fali akoki koleka ye andimaka akokanisa nyonso sauf wana akanisaka na ye tout mais sauf wana webi na miziki ya mboka na biso nazolanda Papa Wemba ndalekaki vie quadra à part Papa Wemba batutu batikali Koffi aleka bango wana eza ba vérité obini batutu batikali Koffi aleka bango wana tolongoli nanu tolongola ba papa na biso batabulei ba banko banini 5e génération to tchena to yependa Papa Wemba lekaki Koffi Olomide po vie na biso quadra fan numéro 1 à Papa Wemba obini fan numéro 1 à Papa Wemba donc Koffi Olomide alelaka vie na mabe ya ko sakana te comme preuve abando apesa na Papa Wemba banje banzembo alaki fan na ye mais ebela bela pe mingi te sikoyo lokwa Papa Wemba lekaki ye o batu nyonso batikali vie quadra leka bango sikoyo lokwa fali po babando beta na quartier latin via bande ko kanisa nyonso sauf wana via bande ko kanisa peut-être wera ko leka ye obinini peut-être wera ko leka ye po Vincent est déjà leader azobimisa bana mais ko kanisa muto yo abetaka na orchestre na yo aya ko leka yo po yo leki batu nyonso
Mais ya ye aleki na bato yo leki aleki na yo. Non, wana koka ko digérer ngote ti lelo. Eze logo mususu te. C'est que Boubou Yondela a raison. Donc makambo Boubou Yondela loba ke vie Koffi Olomide doka eza solo. Omoni vie quadra. Ndenge vie quadra pensaka na tête na ye. A pensaka ya za iPhone na kabelo devant Fali. Obinini? A pensaka ya za iPhone na kabelo devant Fali. Yo ka faire iPhone na kabelo. Ba jeune fille na ba jeune garçon. iPhone 11, 12, 13, 14, 16 na maboko. Kabelo na mutu 4 photos na restaurant. Aye biso moi je suis pas ton ami. Ataza mbongo te. Mutu moi simba mbongo benge na restaurant bien akangi 4 photos. Asimbi mon iPhone na yati moi kabelo. Mutu mususu adape na mbongo simple. Moi short na e. Aye biso moi je suis pas ton ami. Mais ya zani na rien ka po akangi ba photo. Po te asimbi téléphone au batutu ba monaka grave iPhone moi kabelo nde banzele bataka na mutu. Po soko tuni fi wana akuta na relation mutambongo atie na ndako soki mutu ambongo wana chaque jour abimaka so atuni okomemelanga nini asenga eba biloko mobwe kaka o eza na influence atika lo sengete un jour amemela ta bible fali aza bible deva Koffi Olomide splendeur mbongo Koffi Olomide mutu aza reconnu mo chapitre na ba chapitre fali pour pas bible deva Koffi Olomide pourquoi ozomona kutu ser nanga Laurent Tendance azo panzaka ye na émission pourquoi fali pour pas bible deva Koffi Olomide nazo yoka yo nalobaki akoka ko kansane nyonso mais sauf fali alekaye basi pe bakansaka nyonso na oez influence sauf bible baza mingite o mobali azobima sima mbongo atuni na eloni na bi papa somba bible ezangi na ndako etekama nango moins cher mais simbi mokili kuma parolier no nanyo nga moko parolier ebiti te ozaka pe na parolier na yo na parolier te kuma parolier no nanyo nakoma na parolier mukolo nakoma na Javier Rambo po wana eza déjà charge okoli okomi épuisé siko naza na makasi o comprendre etekama nango moins cher mais simbi mokili ne bandela mokili ezaki nini mokili simbama na nini na liloba mais eza facile te mwasi asenga mobali ata bible vie Rambo bande kokanisa tout mais vie Rambo na makanisi na ya kanisa aloko banzele yango moni à chaque fois soka vandi alobaka za père mais abosana te ménopause pas mwana mobali ezalaka te olobi nini ménopause pas mwana mobali ezalaka te ata comme na 80 ans akobotisa mwasi asala fali nanu mususu on alobaka nuit et jour soka za père makambo yo bimisaka obi ke Patrick Bakala lobaki jour mususu via ebisaki nga lobi vraiment splendeur na mona ondira de l'équipe Blanchard Mosaka makambo yo bimisaka oyo vient nga Blanchard Mosaka azad danger mais na affaire ya koza musicologue wana tigela biso koto na ba velo kwa kanza ala danger mais atigela biso na ba velo kwa kanza raisonnement ya vie quadre zaka ya banzeli obi nini raisonnement ya vie quadre zaba ya banzeli grand prêtre bongo de likunzinga mutama yele bongo olobsanga réfléchir loko a mwasi et puis ya banzeli te pona batu nyonso meka pona fali yango na lobaka soki fali ipupa azaka mwana mwasi mais maman na biso sindel nga zo place telelo obi nini vie quadre nga bala fali na bandela ngo nuit et jour po vie quadre az artiste oyo alingaka nzoto ya mutu te mais molimo ya mutu Quadra Koraman oba dilo ndole ba Mark Tabu batu nyonso ba ko lobela te loko te ba sambwisi ba journaliste yozo benga nzeli po baza ba journaliste oyo balobaka à distance tant bakuta na mutu fara bazokoka te yango na lobi soki ekutana na nga atazaki na 1000 mètres fallait alinga yo ka petine minu ekweyi obi nini alinga yo ka petine minu ekweyi pona omoni ba vérité nga na lobaka
ata bayebi singa bato na char baza en char de combat libanda bazi la so émission sili ba barre yo ti kata vérité na lobaka vérité. Pour la première fois bomona Lumumba akufa pour nekolo ngasko na daé pour la vérité. Il faut te sauver Fally Ipupa. Il y a pas de comme Fally. Au moninga toi na ba téléphone iPhone Pro eza iPhone Pro Max iPhone simple eza yeba bateau bazaka pe na Fally ba simple pe baza obinini bateau pe bazaka na Fally ba simple pe baza ba Pro Max pe baza nga Fally ou rien ata na liema tembele ata na melima ya lobo na koyate lamba lia na koyate est-ce que yebi ke Splendeur nenga vandi bo ba luka pe Splendeur naso yo kayo malobeza na mboka yo yango na lobi vie quadra alingaka nzoto te me molimo olobi nini alingaka nzoto ya mutu te me molimo soki Fally popa na bandela ngwa za mwasi alingaka bala yebi pourquoi omoni ba gloire o nyoso Fally azana ngolelo elinga ezande ya vie quadra ba exploit nyoso elingaka sala melande pa na ye alingaka bala ye po akanga ye. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Ce que Kanda ya Kofi Fandi côté nini parce que Kuyoka à travers sortie médiatique. Na uti la vidéo on comprend vraiment que na uti kota la vidéo mo tout de suite. A lobby pour na concert na e batu ba ya avant. Po batu oyo ba yaka liboso ya batu nyonso ba filmaka po ba loba mpiaka baza 4. Azaki devant 4 personnes. Olobi nini? Alobi po bato ba yaka avant ba filmer ba loba mpiaka baza 4. Na alobi maloba ona. Vie quadra. Oh. Ko folo bidalo ma mabongo. Voilà. Vidéo ça ou yo moni ngote faut ça rapide d'internet. Mais ce ko yoka ko folo mide ko lobake bato ba yaka ko baby ko filmer. Mission accomplie. Donc mission accomplie donc au moni ti bango ba bande ko ke ça les missions na vie. Vie déjà à salage mission déjà kala. Si va vandari wana yana ngoka bino bozomo na bose mission déjà ça mission tia bande ko beta bonga lobeke na sili sa ba pro Fally mais na kati wana ba pro Fally pe bazalaki te mais plutôt yo ki o Mark Tabu na Karine Mokonzi nde basimbisi baninga nyoso touche na lobby boy na complicité ya Laurent Tendance émission ya ndeko na biso Papa Mopasula na lingaki mingi asala musala na bien Yami Balé nda lobby ke Maktab asimbise touche ba parti oyo ba rabesa ki a kati atikika ya ye déjà ezolo bebele combien plus forte émission de tosala kaboye na minute na mokile monite tango ekota na YouTube ne mokile mo boni bondimi bozala rabese po bolakisa na mokili boyambaki Kofi. Est-ce que ça bien? On dit mi boza la rabaisser pour l'accent mokil boyambaki Kofi. Mais gloire ezande ya Kofi. Soko yambinga boy. Gloire il faut ya biso mi balé. So yo komi ko rabaisser nga déjà tozo betana boy batie caméra photo betana. Respect à la réciproque. Est-ce que ceux qui mutaza mukolo zo manquer au respect, il faut tika eka poza mukolo? Il faut que zongisa na ba responsabilité. Il faut que zongisa mukolo na nzela, ofingi ete ozongisi ye na nzela. Ba vérité ndezanga ki bango, yango vie quadra gagner bango. Ba vérité zanga ki bango na ndimite soki ezalaki ata yo olinga kotika vie quadra amatelo na zolo bongo. Parce que ah papa Mopasula komi pe déjà ko bima Fally na munoko na ye Splendeur alobi. Soki asalaki mabete émission linga ko mami balete. Olobi nini? Soka asalaki mabete émission linga ko mami balete. Oh yazo sala neza émission pour laver imaginer. Mazo katsazo laver imaginer moko te. Esangani na makambo Fally. Nyonso komisko kokolefa. A soigner image na ye moko alongola a retirer ka kombo Fally. Ah mais yaza kusa Fally. On comprend? A retirer ka kombo ya Fally.
Pour moto azali na problème afali eza bango tezande vie na biso quadra. Oh benini. Vie quadra zo sala ba fan double G. Ah. Explique-toi. Koseka mususu ezaka kolela. Kolela mususu pe koseka. Ah. Bolanda sourire wana te na télé. Fali Ipupa za puissant. Soza na posa lisungi. Mindima ke baleki yo. Koyana hypocrisie na libanda caméra ozondima mutu wana leki yo. Ah, mutalobi na yekutu ke depuis quartier latin, musicien bima na quartier latin koleka Cindy Azate, Cindy nde la plus grande star du monde. Nanda kunini yango oyo bayebi Cindy te. Évangile selon Vieux Quadra. Et puis les orchestres na ye. Mutako contredire Yazate, mais réalité est-ce que yango? Évangile selon ye. Falia limbisa ye kaka. Ekozala siko Fali Ipupa. Obinini? Falia limbisa ye. Ekozala na quartier latin mission legi Falia Zate. Soko chetembe ba obmiselo ba image. Bandena lobinini? Falia limbisa Vieux Quadra na lelo. Ekozala musicien oyo nano azwate na quartier latin c'est Fali. Ah, Splendeur Mbongo. Est-ce que Fali a un problème na Koffi Olomide? Toyebi na musique ya mboka na biso. Soki batu baza kurezo leka. Tomona ba vidéo ba fo, ba photo. Ténèbre wanga kanga photo na vie na biso Quadra. Olobi nini? Ténèbre wanga. Oh, comment on a soleil wanga? Te, marambo salaka na lelo. Y a pas match, faut ça ténèbre soleil kaka. Est-ce que moi ezalaka na likunya na mutu? Otande lamba kausi. Ah. Mais ce qu'il fallait limbisi Vieux Quadra. Photo kaka ya pamba ya Koffi Olomide na Fali Ipupa. Et comme ça la succès que l'album a remixé. Et comme ça la succès que l'album a remixé. Ah. Des missions et que ça lama. Tout le monde a besoin de matière et puis et que ça automatique. Ce qui tembe ba limbisa sikoyo. Même les missions to sali oyo et oyo kanate. Sokyo moni mutu bato to akola na bango bakoma 100 mètres mutu abebani na madame na ye ole bana bakote la papa bana bake na mama sekekeba bongo boni combien plus forte oyo ekoki kopesa mwana otolobaka musicalement parlant mayela za la distance wande bongo nyango mabe. Splendeur Mbongo. Yo makamongo yo lobaka ozwaka ngo wapi? On comprend. Ah, et bon so mutabe banina madame na bana na pe bakei nde lobi ke moi na musique faut ki ma exemple place na lobby université. Maramba bongo na école na université Fali ezate. Ah. Lelo Fali na ba journaliste ya politique bakabwani en deux parties azaki ne politicien asaka émission politique yeba lelo Fali akosa elo likambu epesi succès akoboye elo pe likambu epesi succès mais faut préférer ka succès o yazo salela yo likambu ke o aboyi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Fali soka boye mission ya mutu. Bako considérer pas ba musicien oyo baza ba local. Olobi nini? Bako considérer pas ba musicien oyo baza ba local o balingaka gloire ya Fali te bako pese valeur. Et puis be mission tout abando sala ko yamba 10 artistes mais azo régler ka mutu moko. C'est que faut banga Fali. Batu tout ko yamba. Eza lokola mutualier pilipili suye balobi bacha te mais pour na stratégie azoloba est-ce que ngana te mazo sala mutazo sala émission azoloba voisin ko aokancha tokotanga kombo na ye eza système mutualier pilipili mazoloba est-ce que ngana te tant de jours lobby bongo etali ces émission na yo yeba ba signe atotangi komba Fali te mais na ba signe yeba o Fali ala fort na lelo Fali Ipupa.
Popol Mopassoula lobby, dorénavant, désormais, en tout cas, n'a pas si position, nga penande na zaboué, donc, fali ou rien. Splendeur bon à lobby. Omoni bazwaka mokano te po ambiscade moko komeli yo. Olobi nini? Bazwaka mokano te po ambiscade moko komeli yo. Bazwaka mokano na kanda te. Yoku toke na kanda ngana ke po na ambiscade moko komeli yo. Yoka eloko na ebisa yo. Omoni kosila eza accident. Mais soki kosila et activer les yo N et comme le choix. Kosila les accidents mais a choité. Soko longoli N au salibe fort au roke ozonga na sixo zalaka nango kala. Ta mususu pe koleka oya kala. Mais soko komi nango na N et komi choix. Batu misu kosile koma da choix. Ata sale fort azaka bongo ndenge bomo na ye. Fallait azo komisa kosila batu choix pona kimutema maban verrier. Soko tali ba musicien tout na Congo. Mutu nyonso alobaka lobaka, mais fallait alobaka te. Le silence c'est une façon de comprendre ce qui se passe autour de toi. Fallait ayebaka makambu nyonso. Donc quand on est silencieux, on observe puis on maîtrise. Voilà. Yango azo gagner batutu. Aza le seul artiste ata boniatiye alobagate. Azara toujours boniatiye lo mombo yebi oya roya mayenete. Aoya ndenini Splendeur mbongo bonne tête aza. Ya Théo Zambruta. Akomana batebele Christelle Sassou. Ola na mambo Splendeur azoloba. Grand prêtre. Tala obike ba konti balanda ko. Omoni fali pupa. Omoni fali pupa. Nazolanda Splendeur. Soki musique ezalaki express. Soki musique ezalaki express. Fallait alingaza taxi te même moto. Obinini? Fallait alingaza taxi te même moto. Et puis moto avec professionnalisme. Kiki Christelle Sassou grand prêtre zol kama kambo yo Splendeur azobimisa. Landa expérience abato moto jou musuna kangama na embouteillage. Yango ngaso nazomona makambu. Na kotala ngote ndenge moko na bato tozana bango. Loba nazoyoka. To kangam na embouteillage mbule betaki. Na victoire pekaka. Fimo ya tuni muta moto. Poti kangati na lemba combien muta moto ebisi ndembule beti bwe na oke kuna te 10 000 francs na ketika yo. Ezaki pe butu makasi. Fiana bizwa 7 000 muta moto aboyi. Sko na bandi kotala nde muta moto ake ye moko na moto ake penda azui mutute. Azana professionnalisme. Aboyi 7 000 mandimi ake ye moko. Animi kosala manka meza principe ya vina ye 10 000 ezate akeye moko fali ba contrat tango yela kaye place bo comprendre place eloko esali fali apusa na lelo mata pona soka lobi 100 000 même si on mekie na 60 000 aroboya il faut comme soki nanu eza nanu azwa 100 000 te eza na mbala liboso azobanda yeba pe yango wana pe bandi. Yango na lobaki bako sale fali akoki ko pesa yo nzoto na ye moko sale lango mabe. Biso moko nanu batuto zaka na fali yo yebi oto monaka. Bongo ye moko fali mukolo nzoto monaka nini. Yeba na basi ya artiste belé. Bamviaka na bango kokoma basi ya fali. Obini? Bamviaka na bango kokoma basi ya fali. Balota kata fali na ndoto. Omono azomono ndiga koma neti nana ketchup mama na biso. Pour la première fois na musique à Congo, muto aleka batu na nyonso. Artiste malegi batu na nyonso. Na lobaki yango na émission euti koleka. Na musique koza loyebo yemba mo kobine zoboma yo. Na musique koza loyebi kobino yebi koyemba me oza bogarte elongi ezoboma yo. Na musique ekoki kozala oyebi nyonso
mais oluki okende koyekola na koyekola pe esengaka mayele ozoyekola ozokoka te omoni bato tu oyo baluka basala concurrence na Fally nde Fally akoma oloba français bien bongo ndakoma oloba anglais bien bongo ondimi bango basala baformation te basala baformation mais ekotaka te na tête. Splendeur Mbongo, tout le monde qui est vraiment voilà. Fait un entretien à biso. Mais la lingo simba guitare, on la gisanga et loro nini oyo na kati ya ligne otoke nango ya université. Oyo fallait memi o ezalate. Omoni na lobara musique déjà ba structura ngo makambo tout, mais tonga ngo na lolenge. Ah oui, oso epsa na kambwana. Musique ezala déjà. Lelo biso nyonso te balobaka mwana muke nalobi mwana muke abetaka mbonda bakolo babina makambo nalobaka mais avec le temps ba image ezotikala te mais âge nange koko ekola bakondima nga ata so na komi na ba âge élevé lokwa bazomona moi et puis bato batunaka ye déjà sali nini est-ce que ba professeur oyo batangisa biso na ina aza na nzembo ata lokwa médaille Sko okobude ye pour Fally azana médaille non savoir ezelo mususu succès pezelo musu sko il faut ko banga Fally pour pas azana savoir azape na succès majorité ya batu baye baka mingi bazaka pe na problème ya kozala ba star mais bazana sima ba star ya ba star oloba mingi mo pa mo kozala star ko Laura Tendance a sopani bongo na plateau hein Laura Tendance biso soto yebite biso soto kolina kisasa awa biso soto kolina kisasa awa Laura Tendance azaki mwasi ya Quadra Kuraman to yebi mo aventure le kaka to kolina kisasa to yebi kazaka bora vie comme nazolo ba ya université yango yo do ezaka mabe université yango yo Vieux Quadra. C'est le résultat qui star ya mwana. Vieux Quadra za star. Mais star ya niveau ya Fally te. On comprend? Mutu ba lelele ba bolingo na plateau bongo. Star ya niveau ya Fally te. Mutu ba lelele bolingo na plateau bongo. Azana musique moko te asala o ekobangisa musique yo Fally asali. Obinini? Azana musique moko ta sala o ekobangisa musique yo Fally asali. Ah, splendide. Fally a comprena oya sala ya mwa ya asalela ye a devia ye a leki ye pe. Olobi nini? Fally a comprena oya sala na quartier latin ezana mutu abande ko luka comprendre Kofi makasi lokola Fally azate jusque là na mama na biso mama si na comprena Kofi te lokola Fally. Obi nini? Jusque là mama si na comprena Kofi te koleka Fally na comprena Vieux Quadra. Ba artiste o batikali mukolo ba comprendre Kofi ba ko leka pe Kofi. Obini mukolo ba ko comprendre Kofi ba ko leka pe Kofi. Fally aza premier artiste o ya bima na orchestre ya papa na ye o na bandela ka nuit et jour pour na bateau nan bazwa phrase oyo te asali makambo Kofi asala abakisi na makambo Kofi akokosala te tala siko bana nyonso ba utaka na ba orchestre o babimaka jusque là ba papa na ba basala ka makambo koleka bango soko zi papa chéri nani yango alongwe pa na ye azata na Zénith o papa chéri abeta ngingo Ventoni Marc atondisela ba stade nani yango déjà longwe chez ye asali makambo a Ventoni fe wano lobi po chola ye obinini wano lobi po chola ye Fally aza Michael Jackson d'Afrique. Michael Jackson atikala ko simba jamais bato ba accompagner Aibi Sabino au Commune Splendeur. Obinini atikala ko simba jamais bato ba accompagner na podium aloba au Commune Splendeur. Succès na ye nde bande ko sala baye bana bato ba komelage banzembo. Fally ipupa lelo aza le seul artiste au succès na ezo zwa bato lokwa auction. Nini succès la ye ezo zwa bato lokwa auction. Ya ba pasteur so azote ya brr bato akwela bakiti mutu aza na village makomi petit Fally kaka Fally wana pati mamba yo kana mambo no yogo mamba na biso ka Fally wana azobimisa ba petit aigle
azobimisa ba Petit Fally ne mandaka. Excellence Boba Miso. Kaka komba Fally wana. Pour la première fois, jeune courageux outil village. Musique bazwa batuna de tendance bat balaksa biswango wenge musique à BCBG 4x4. BCBG bon chic bon genre. Okoza lo yebi ko yemba te mais soza propre bakoki pe kozwa yo. Tala lo lenge Petit Fally ayaka na kin. Papa Costa na propre o Fally en tout cas bon rétablissement. Na propre o Fally azaranango. Mais azwa Petit Fally. Petit Fally ana combo. Lelo. Bato nyoso babimisaka batu. Première fois na musique ya Congo mutu. Abimisi mutu azana e musicien na yete. Obinini? Abimisi mutu mazana e musicien na yete. Oyo batu misusu. Tala balide ya Congo ebe baza malin. Mutu mususu akozwa Petit Fally atie na orchestre na ye. Pour abandamon ora. Abandi ko salela ye. Akomi pe ko changer ba kombo. Akolo ba pa komi mafuta sika. Akomi pe jia sika. Fally azo fula mutu na kwena ye. Obini na komi nani? Mafuta sika. Jia sika. Yo. Fally azo fula mutu na kwena esa simba yo. Fally azo zwa na ba benga musicien chrétien. Oto ebara na race mususu. Akomi ko copier ne lobeli ya Fally. Na ekateli. Makambu Fally azo sala bino bozo monango oyo nzamba omoni nzambe Yesu kolo aloba na masesi alobaka boko sala ba miracle kolekanga ti lelo bat baluka ba mona ba miracle ngo siko faut zaper na miss pour comprendre ba miracle. Vous comprenez? Première fois na musique ya Congo yo déjà mona Ayuko mwana ale katata na ye yango ezalaka étrange. Splendeur bongo tokobi na soko la biso tokobi non mona te pourquoi na lobi bongo Fally pour pasoka ya soke igi yolo koso kodiomi tamu Fally azoyoka ye ayebi kota ko pasolela ye ayebi asani kadeta. On comprend? Eza détend. Parce que ce Fally azwango akosala ngwa mie. Bat ba comprendre te ce Fally lelo a gagné Koffi Olomide pour Fally aza chanteur. Ah, et vous voyez quoi de la ranen? C'est pas un chanteur. On comprend? Vena biso quadra. Aza lutu. Mais le col a balé la chaque jour et comme Mbeli. Obini? Aza lutu. Mais le col a balé la chaque jour et comme Mbeli. Mais Fally aza Mbeli o base bisaka chaque jour. Ce qui vient quadra, pour ni na lobi bongo, vient quadra ya na musique ya Congo, alekana ba chanteur, pour ba chanteur misu baza ba Mbeli, mais ba sale la raté ba koma ba lutu. On comprend? Voilà. Voilà. Fally pour pazoya. Oka misiki na elengi. Malanga mwagi babota. Babandela nyoso na lokoki. Depuis na mona nanga splendeur. Na lela kalisusu te. Est-ce que bama bozongo pa vie quadre? Et ça te? Oyo kango wapi? Et ça te? Vous comprenez? Voilà. Ce qui le vieux quadra a mis tout à katolo chaque jour. Que aza Koffi. Ou ebe lo que ça kae et activa kaya loba. Pour na Fally. Et lo que activa kaya loba za pour na Fally. Ne vieux quadra loba ngana Koffi. Moi je suis le père. Ce qui fallait azalaka te maloba rape bongote. Ce qui fallait azalaka te maloba rape bongote. Mais batu ba yo kanga makam nazoloba. Musique ya Congo, musique ya mokili. Botala rango te ka pona Congo. On comprend?
partout fallait à Kendaka. So qui vie quadra zaka bien na fali ipupa. Mais fali ndalinga panza sangona ye. Na ba podium. Ke na uta na quartier latin. Yo kasi na mokili ba yebi quartier latin. Obeli? Na mokili ba yebi quartier latin. Quartier latin ba yebi na Congo. Yo yebi sa Ivoirien quartier latin no ce qui. Aïe magambo orchestre latin. Aïe des musiciens zaka ye moko na batu bazo accompagner ye. Magambo orchestre zaka na Congo. Lelo to sukawa. Splendeur mbongo. Ekala lui-même. Après tokoya ko panza sikoyo. Papa Wemba le kaka Kofi Olomide. Kofi Olomide aleka papa papa Wemba le kaka Kofi. Ba tutu batika li Kofi aleka bango sko fallait yero le kaka Kofi. Fallait aller na papa Wemba. Nini? On va que fallait le Kofi. Musika. Ah, et monsieur Sili. Et monsieur Sili. Musika. Et monsieur Sili open photo zone lango émission mobimba. Yo za kana posa nana boduga longo nga musala ou bien nini yango bien edi ba dieta lobate nana na moni jet li alinga boma musique ya Congo. Ye quadra zata na nzembo te o lokwa a mort. Ah! Ezate. Mundela ko yemba nzembo vie quadra nzembo nini. Te attends non mon papa Wemba. Il s'en est fini avec toi aujourd'hui hein. Pardon et parle. Fallait papa Wemba. Émission Rosala. Voilà. Émission Rosala. Voilà. Na fongola ka mukie. Soki ba bongo. Te mukie kaka. Fallait aller papa Wemba pourquoi? Soko tali fali ipupa. Lelo makamna lobaka. Réaction nango zo sala mais mundela zo zo Wemba nzemo Steve Lumba. Yobe loko instira mindele ba nzemo fali et avec notion na kat. Et sa musique antique. À respecter ba point de repère. Ou esengaka na ba principe ya musique. Et puis soko tali ba kera fali ebele eza na pentatonique eza ba kera ba 5 voix. Ba kera muso salama ba unisson. Et puis Papa Wemba a un grand artiste mais abande pe kokosa congolais trop. Faut congolais pas son anandjela jamais na nuance basala ka rororo. O nini? O etika la ka o. Basala ngo jamais ro. Wana togoya. Voilà. Na opesa mbote. Jetli. To pesa mbote. Splendeur pesa mbote potiki nga kidiba. Donc vrai kidiba. Daniel ya Ornella Moussa. Tikinga vraiment kidiba. Voilà. Jimmy Lafleur. Oyoki Splendeur mbongo bolo ya. On appelle ça na bambote. Donc on appelle ça bambote na mon papa Jean-Jacques Bolamba de Beau de Mal. Venanga Kelly Charleston. Mukonzi na bango. Na grand frère Boubouli Yonde la Likundi protège. Na PC bambote. Olinga benga genen. Nani? Mama kenda na nyoso. Nga benga yiga. Na mama kenda na nyoso. Mama kenda na nyoso. Na Boubouli Yonde la mama kenda na nyoso. Voilà. Na pesa mbote na grand frère Patrick Bakalos. Na pesa mbote na grand frère Soule Kauka par Zouzou. Na bien émission comme na souka mais pardon betelanga no partition Patrick Bakala na lelango mabe. Olinga ngo fa. Mabe mukie kaka na yo kangona. Pardon na bilanga émission comme na souka sima o moi eloko wana ka ya muke. Ongana bonanga makambo. Biso guitare lengi moko wana idete pardon wana idete justement malobeza na mboka na yo to komina suka to ozongela no mambo en tout cas tsona yambio lisu to ozongela mambo donc ba tutu balandi biso donc na pesi bango bambote donc voilà je crois que je finis avec Splendeur pour aujourd'hui et puis abosani eloko na linga na suki ça nini omoni ba artiste nyonso po ba évoluer sembla oui na yebi basala na TV mais ba pratiquer conscience o bazaka nango libanda caméra ti na TV ba okende plus loin te auto zongelango
Auto zongela batika miziki oya vie quadranda linga amema ngona vena biso aigle. Ata na mariage batu soki babalani bakomaka mutu mo. Mena era ko sokola mobali fa sokola mwasi pe fa so asokola. Ezate mobali asokoli mwasi azoloba asokole linga. Yango vie quadra ba exploit nyo so sala ki alinga ki fali asa ne be forte. Po lo bagengam na misa fali azan be fort sala te nyo so nga papa ne déjà na sa na sala. Tant fali ya beti e gogo. Wanda mwana muke swaka koleka ya mukolo. Po mwana muke ko nika mukole gogo moko mais mukola ko zong sata 30. Voilà. En tout cas, c'est à travers ces mots que je mets fin vraiment à cette émission. On se retrouve très prochainement à travers un nouveau numéro. Ciao.